MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mote balandi MDG de TV, mafuta ya sika. Ezalenga iwa bino la grande dame avec un grand géant, bandeko babolingo. Tozo continuer dossier Duche Kapanga Soleil Ngonga bandeko pesi pasi pe mawa. Kande to ebisaki bino. Ndo na biso Soleil Ngonga wazali femme légitime. Ya ndo na biso papi Duche Kapanga, artiste comédien. A posté na page Facebook na ye. Epesi panique, epesi mawa, epesi pasi Zaire Ziki. Bandeko eyindi be monsieur Salemi. Akomi boya lobi. Akomi likolo ya message titre Lina. En 3 ans de mariage seulement, Nakoma déjà kobela hypertension, na foi et autres. Tu veux savoir le pourquoi? Parfois je regarde la vie, j'ai pitié de moi-même. Mais vous savez quoi? Lelo bozu oyo bozala ekozela depuis longtemps. Dieu seul sait tout. Na scène moi commis, je m'adresse à cette fille de Maboké sur la photo. Ba o ba ebi beaucoup mis sa message photo atie photo ya Lina o bozo komona wana na miniature. Bande ko message pesi pasi pe ma. Étant femme, mère des enfants, na quoi ko se contenir te on a le baki te to ça l'émission. Bande ko to solo la bande ko basi. La vie est précieuse. La vie est sacrée. Ezala nini na bino pona likambo tali libala. La femme congolaise, la femme africaine, aza prête à se sacrifier au nom ya libala. Bande ko na bisa bato libala ya mabete, libala ya bien. Mais libala ezali terministe. Libala ezali fin du monde te. Elinge lobate ke soki nano bali te nde obala te. Elinge lobate ke soki po bali te nde okeli felo to vie souki. Les amis, c'est Dieu qui a créé le mariage. Et Nzambe na plan na e akela mwasi pona mobali. De ce qui veut dire mwasi rotula te. Il suffit kaka ya collaborer, ya coopérer na mokeli na yo. Otalisi ba droit na yo. Hein? Nzambe a oppositionné yo, pas avec n'importe qui parce que Nzambe a pesa yo wa mabete. Bande otosala ki émission awa. Duche a réclamé émission à YouTube qui émission déjà ye. Ba sali sali be émission amoni bango te. Amoni lika ngai. Mais a problème te. Tolemba te. Et pona bato ba yebite. Pona bato peut-être à peine beaucoup na chaîne et à peine beaucoup le solo to à peine bozo landa de quoi il s'agit. Soleil Ngonga to ke na lombango azali mwasi ya Duche Kapanga. Duche balaye. Ça fait 3 ans depuis babalani. Bandeko na 3 ans kaya pamba. Mwana mwasi o abiki mara enfer na ndako libala. Abiki enfer. Actuellement ana bébé na maboko. Ape na zemi. Tangela mino continuité ba message. Ape na zemi mais mobali na kisasa. Ebi sengo we bandako lo badadi di kambala. Ebi lengi azako nieka na ba fille ya théâtre na Congo pendant que moi tiki moi si na pasi ya bino bobi via poto yo moko mama yo moko tata yo moko ndeko yo moko nyonso mosali pai siko kipe ba bébé na zemi ya facilité mobalo a sansa ozala na ye pour les gars au secondaire ani na Congo akesa ambiance akesa la fête akei ko nieka na ba fille ya théâtre songa mbeli chuba
akende kuna telemisi azonga ba telemisi akende boya telemisi ndeko mwasi akoki te aya kodénoncer infidélité ya mobali abombi alembi bandeko basi bokufa likolo ya libala mobali nyonso wa mobali kolinga te kolinga mobali ya kitoko ya mabe te kolinga mpe mwasi ya kitoko ya mabe te. C'est vrai, il faut au moins c'est présentable, mobile présentable. Mais je vous ai dit la famille. La Bible dit en vérité dans l'homme c'est l'esprit. Vrai amour tout. Bo solo amour tout zala katina c'est ce qui est caché. Ouais mon anarate le spirituel. Et muto mon awe bomba me akanzambe. C'est Dieu ya ko confirmer père o lakisa yo ke. Muto zo bala. Alors ça bonheur na yo. Maman bo suka na enveloppe te. Aux apparences extérieures. On parle plus de femmes ici parce que la femme est prête à tout. Elle se sacrifier pour la libala. C'est vrai aussi il y a de mauvaises femmes, mais balipé. Faites attention. Mais là il s'agit de la femme. Tobetala masolo bana basi parce que bana basi na likambotali libala na ebité so ezalika monili. Kande na ebisaki bino l'autre fois. Moi ça koyeba ke mobali o alingi ngate na bolingwa solo te. Mobali o ana mwasi na ye. Mobali oyo relation qui n'a nulle part. Mais le fait qu'il y a lingi, aza prête à se sacrifier maman au kufa, au kucha mutuba au kata, to kundayo, eza normalité. S'il vous plaît, vous pouvez contrôler vos sentiments, vous pouvez contrôler vos feelings. Douche est un profiteur. Je vais vous parler de Douche très rapidement. Et je vais vous parler de Soleil Ngonga très rapidement. Et je vais vous parler de Lina. Oyo, akerolinga mobile moninga très rapidement. Bandeko Douche kapanga artiste na biso comédien to bien. Douche ya poto muto bengisa Douche na poto ya mwasi. Na kombo ya Mimi je crois. Tantine mo boy. Libala ane umela te. Douche kindumba. Fi wana aboyaye. Bakabwana en fait. Bakabwana. Douche kendaka Congo. Et ça il fallait aux poto pour renouveler mukanda compliqué gaye. Ya mtu sala kitanga azonga ki awumela pa koma atikala na poto kina koma ga kokende. Et na kozonga wana bandeko Douche koti mabala combien? Douche botisi basi combien? Et pour votre information, tant au soleil a okbala nana Douche. Douche va abandonner une jeune fille ya mwana moke na ba bébé mi balé na maboko ya kolandana. Donc quand baloba que non, le karma existe. C'est que l'homme aura semé le moissonnera. Soleil a bouki kaka oya lunaki. Et vous croyez moi na wana atikala abana obeta maboko azo sepela azo sekatie musique azo bina azo mela te abanda ko lela. De même lelo soleil a olela. Cher homme, kolela ya mwasi elekakisi anganga. Bolinga te basi balelaka contre vous. Parce que vous serez malheureux, bande konangai. Vous serez malheureux. Kolela ya mwasi bandeko elekakisi anganga. Mwana ana mwasi alela. Lelo soleil azolela. Et ezaka yete. Douche alelisa basi combien? Bandeko na ba témoignage toza na ngona ba masolo to yoka. Na betela ibino lisolo. Ya zeme moko Douche wanga na kala. Na sasa. Kala. Tanga zawana ilongo te. Kanenza masala ngolu. La fille akutana mobile mo apoto mema na poto na Allemagne. Abota mwana. Misolo ane beta manga na réseaux sociaux awa. Plus ou moins 5 ans passé. Mwana ana koli. Maman na ya na foot. Et mwana apela étoile ganga. Kana aja ki moke wana équipe mo Espagne, je crois Sombai. Bandeko, bino bebeka sango bomba maate. Douche ayoka sango. Akomi oke réclamer mwana bota ki ndoki. Pona nini po mona mwana basombi na équipe lobi mwana okoma Cristiano. Ye ake dodondwa. Mais awanga na kazemi. Douche kapanga. Douche tala na bana mulongo sombo. Aza na bana bele tala ba mame bele. Star, bogard, un profiteur, un gigolo. Na mukuse portrait ya Douche yangwana. Profil ya Douche yangwana. Mobile ya ndumba, mobile ya basi.
mobala bilinga-linga, ya bilala-lala, ya bibeta-beta, ya bitelemisa-telemisa. Enga na kama bana basi, une telle personne, kaka po aza star, kaka po ya kitoko, otenga na olinge kaka okufa. Parce que mutu lokola Duche, mutu otambola na mikumba. Mutu lokola Duche, mutu otambola na bangambo na ba problème. Mutu lokola Duche, mutu wana na poisse na nzoto. Parce que mystère ya sexe, je vous ai parlé de ça. Bambala na bambala. Bible zo balede deviendront une seule chair. Et tant que vous avez là avec n'importe qui, vous partagez mes limons, vous partagez nyonso. Et partout kokende. Okomema libabe na yo. Bandeko na ngai. Mutu nyonso kolinga yo. Mutu nyonso kobalana na ye. Mutu nyonso kokutana na ye. Mutu nyonso bosanisa na ye nzoto. Bokabulani mikumba wana. Et bana basi bayeba makambo te. Bana mibali bayeba pe makambo te. Ils couchent avec n'importe qui, ils font n'importe quoi. Ce qui est triste. Ce qui est triste. Bandeko Soleil azali congolaise. Papa na ya musala na nzambe munene. Passer Ngonga na Kinshasa. Ana mbongo. Papa mwana mwasi o. Ye moko mwana mwasi o azwa ngolu. Azala modeliste amata na tapis rouge. Azape na mbongo. Soleil atika ba makambo na ye ba vie na ye ya ba kistar ya ba nini akomani kosambela. Ayo kutana na ndeko na biso Clovis Santu. Clovis Santu aza mwana ale moloto. Bano bakoli na adorons l'Éternel, tout ça. Balingani Soleil akenda kin abalai. On après avoir eu kokabwana na héritier Watanabe parce qu'Azara ex a été héritier Watanabe batu bayebi basala 11 ans. Yaki makango na héritier. Etikala aka babalana mais simbarate. Soleil ayeko balana na Clovis. Akita kin nobika mambongo ndenge ezalaka. Abala mobali. Balingani après atie mobali poids. Mobali ayoki Afrique du Sud. A sponsorisé a matisi papa mwana bato abundi bande bolingo ya pasi. La pauvre, j'ai pitié pour na yena okele vraiment mawa nzamba sungai bande ko basi so moni libale zo ya te luke lo nzambe. OK, la délivrance est biblique et c'est une nécessité. Tout en a droit de délivrance, même un pasteur. Le loba sel nzambe belé ministère aussi mbate ba vie est stable. Pourquoi? Bah na problème de délivrance, mais bato belé ba yeba ngote. Si chercher en Christ, c'est chercher devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Très bien, des choses anciennes sont passées, mais comment se fait-il? Toi dans ta famille, vous allez avoir un problème. Il y a polygamie par exemple. Mais bizarrement, yo basu ba oboyo sans raison. Mais tu es en Christ une nouvelle créature. Tokani parenthèse. Bandeko mwana bato abundi mobala ye poto Clovis à côté France babota mwana moko il fallait que moi ça ça en sorte que moi mobali à côté Angleterre parce que Soleil vanda na Londres tango Clovis accueilli na bete le solo Clovis moi moké par rapport ya adorons l'Éternel lobby mais bon toi on a tenté tout le belara est essentiel tango Clovis accueilli France bandeko na ngai akutani na bana mai ekiri ya ba musicien chrétien gospel et oyo ya mitu eningana wana bino boyebi kan poto ndenge ezala na ba réalité lango siko wana musicien oyeso poto toyebi déjà généralement baza bato mo bazaka sérieux te akutani na ba Jérémie Mwamba sango bidoba akutani na baba ne obolimbisa ngai parce que bato na nyonso tozaza na ba dossier na bango ya kosakana te e baba to bapoza ba acte des apôtres sataniques moko soto le bito bana expliquer bino boyi na mamba nzambe mais bon heureusement to nimela bato te to nimela Yesu akutani na ba de Paul Moulaja
basali clique bakoma obeta ba Jack Daniel na ba Diamba esalaki yaki na kosente cousine ya Depol Moulaja mobali oyo abali mwasi babengisi na poto fala kota Angleterre. Soleil ntango ayoki aleli abi merci oyo ozofutanga yango alakela mwana mobali wana mabe garçon abandi oyembaka mpe bien asala mpe banzimbo bien na adore l'éternel on dirait pas asala album mais kande na biso moko lela ya mwasi tellement Soleil alakela ye mabe ayebisaka ye yo ata sale ya pamba ya veye so otondisi loba nzambe ayebi nga te garçon na payokanaka ne mpe su te nde ndeko mwasi pa tourna page na ye akontinue na vie na ye na ndenge ayokuta na ndoki dute lelo oyo mwana mwasi aolela 3 ans ya pamba ya libala abela motema mabe abela pancréas abela foie abela litoi libele vimba mabe donc compliqué aolela mobali amo bima na Lina certainement amona ba message certainement parce que amuto liboma te ba fille théâtre ba ebele comment okene ko pointer ka Lina qui est Lina Lina za ndeko mwasi bomona miniature abana o jouer pe na SB mais depuis un certain temps atia moi pause Lina abanaka ko jouer pe na Bokeseni apparaîtra za artiste à Bokeseni. Lina basala pièce moko ya parrainage bato bakuka solo fo baye ba pièce wana e basalaka babenga ngonene basalaka bazala en couple na duche kapanga so pe balinganela wana e ngana bino ekomi pe na ndinga solo ekomi pe bakomi kozwa na komema na kokamatana nzoto na nzoto ye na duche na ndenge lelo baneo mwasi ya duche aolela ka ndenge mwana wa France alelaka ndenge lelo Soleil azolela ndenge mpe lobi Lina kolela parce que Soleil alobi na ye boye na ba message oyo aposte po aposte ba message mo ebele alobi lelo so batiki yo na zemi to na mwana oya kolela donc duche aza spécialiste na kotia bazemi kotika basi na bazemi kotika basi na ba défaut duche kapala mais mon frère osuka mabe parce que le karma existe Zambaza bala mibalo bosana na bana basi ba sentiment ya bato libala ezaka engagement sacré tango olinga moto bali tu dois assumer mais lokola bino bokoma po bosala o bosalaka nzamba pambola bino et bon foutango les amis je me mets à la place de cette sœur étant une maman na pe na bana na bi passe ya vie na ya poto surtout poto za lokola Congo te o mama za wana ndeko za na kosunga yo et ba message ne pesaki ma mingi pesaki passe natangela bino moko ba message na ye mosusu continuité ba message na ye atie photo mo walobi cette photo représente pour moi la grandeur de Dieu dans ma vie. Après une longue période de souffrance, il y a de cela 3 jours que je me suis senti enfin capable de prendre soin de mes cheveux. Donc, moutami ki para susute, na suki ya sandola susute, ko sukule koma ya pasi. Donc, mawa, ko sala ma mona pasi pona nini. Stress. Donc, ba mambo sel ça va doit surménage yango. Après 6 mois postnatal, jour pour jour, je me sens beaucoup mieux. Merci Seigneur pour le souffle de vie et surtout la bonne santé. Enceinte, j'ai souffert pendant les 9 mois de la grossesse. Pour tenir mon bébé dans mes bras, j'ai traversé des moments de grande détresse, frappé gravement par la maladie. Préclampsia. Après l'accouchement, j'ai frôlé la mort. Heureusement pour moi, j'ai un Dieu tout-puissant, psaume 35. Mon combat pendant 3 ans, tout a commencé après la remise de ma dot en 2021, de fausses couches et beaucoup d'autres. Bandeko, kande na bisibino mosi nyoso babala kete mobali nyoso babala kete. Aomemelo poas mikumba libabe bangambo. Tala mtu alilisa basi ya ndenge na ndenge. Sikoyo siko zuye o memie na vi na yo. Mais on saba fausse couche tendene. Olela tendene. Olal sa ben somini tendenge nini. Ndeko mwasi nyo kwa maleli. Beaucoup d'autres combats de gauche à droite. Cependant, j'ai gardé toujours la foi en Dieu qui est mon créateur, mon papa le tout-puissant.
mais j'ai été fixé sur Jésus, Hébreux 12:2. Mon témoignage arrive. En attendant cela, j'aimerais fortifier une personne qui va tomber sur ces messages. Mon plus grand secret, que je continue à faire le bien, même pendant les moments les plus difficiles de la vie. Je continue à poster mes messages d'encouragement, prier pour les autres, plus important. Je continue à aider, pardonner. Les personnes qui me souhaitaient du mal, gloire à Dieu, maman, que Dieu te bénisse. Bandeko na ngai ya basi. Bandeko na ngai ya basi. Ezalaka nini na bino? Basi kombe bakufi, batiki mibali na bana. Basi kombe bakufi, batiki bana bango ya mike, moto akozwa soin na ya bana, soin ya bana aza te. Likolo kaka ya libala, likolo ya bolingo, likolo kaka surtout ba mibali yo ya public, mibali basafishaka, mibali ba bogar, bande ko bokeba okobala mobalo memi obali etukulu ya makambo. O mbuta yemba mwasi mususu obala nzoko misombele liwa na bomo ezaka basi te. Il y a aussi des hommes o bazali liwa, o bazali mikumba, o bazali bangambo, ba problème. Tu vas te créer des problèmes, te chercher des problèmes. Ozanga kimia vina o mobimba. Otande on abiso. Trois bana batata mibale. Azana jeune. Solo ya mokolo te. Solo ya mokolo te. Nandimite elle a plus de 40 ans. Solo ya mokolo te bandeko. Sikoyo. Vina yo osoki sango wapi? Parce que azana jeune a obala susu. Mais oui, toi batute. Ana ba feeling. Et puis à un certain âge, il faut être accompagné. Ils arrêtent pour na poussa nzoto pour na non. Sozana moto pembe n'était au coup avant. Donc c'est clair que a obala susu. Allez, tu kobo ebisanga yo vinini. O vinini. Bandeko. Cherchez la délivrance. Hein? On y met Yesu. Luka délivrance. Surtout soza moto ba famille za ndenge neti ba biso. Hein? Luka délivrance. Sinon te au sala les surplace hein. Mambutu okoliko ça les simba nangote. Non pas parce qu'on a mabé, mais ba réclamation mo weza quelque part. Croire en Christ ne suffit pas. Oh. Jésus a tout accompli sur la croix, oui, il a fait sa part et toi aussi tu as ta part à faire. Bato belé ba yeba angote. Yo lo ba keno yesa ko kisanya ça. Yesa ko kisanya ça. Yesa ko kisanya ça. Siko pourquoi vie ne zara ndenge zawana. Oza conscient. Tu peux tromper tout le monde mais pas ta conscience. Oyebike ba maambu oyo olukarato façon lingela o meme la vie na yo o vivre vie na yo eza yango to yo zobika malgré ba effort zo sala siko eso ko kusala nyoso na kulusu zo simba tendene bandeko to luka nzambe epesi pasi pe mawa et on a le bana bandeko basi beaucoup fa bo se sacrifier au nom de l'amour hein. Et mobile nyoso mobile olingate tu vas sacrifier ton tout ton argent tes avoirs et na suka nango yo mto mema nkolo. Et même les baba na mibali mibali nyoso baza mibali olingate faites très attention. Pardon basi nyoso ba basi olingate vice versa. Yande moko. Les amis a beaucoup à dire mais toi tongo fona ke musala. Je crois que ça va permettre de sa continuité to sala parce que cela va na mboko yanga. Nana bato baza très proche naï. Et une fois to zui ba news mususu ba nouvelle mususu toye la bino basango et bazoko sabato keno ba pirater compte na wana mobali tellement bo soto bimi libanda ki ndumbe bimi libanda ko sabato ki ba pirater compte te so ba pirater compte mo salinga a loba yango et ye moko pe mobali alinga loba yango ba pirater compte te ba poste zo kende 2 jours compte mo ba pirater za mamba solo to yebi. Et nous connaissons to bi ke ba vie na bino yango wana bato soni bato mababe bobongola mitema ntolo aduche so pesi vie na esute eza pasi parce que ata so a se ressaisir alobia bongisa sala malamu et simbate pour tellement tiki mikumba mingi na sima passer rattrapaka basi baolela bana bazolela aozanga kimia il faut penza bongo na motema babondela pona ye nzamba okelema
À suivre, les amis, abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta Yasika. Quant à moi, mon nom Balassima, de bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.